des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Il y a place au Kambaliou Ezali, ça fait mal. Bon, courage na couple Piron Dombassi, courage la famille, vraiment basunga couple wana. Nous avons bon de mité mon abango pour total lobby nango, mais ça fait du mal. Tant que qui s'envoie mon après mariage. Et ça là qui on est. Bon, en fait, Sangaliwa nous soutenons yaka et ça a passé. Moi, Sangwani Yelinga, j'étais toujours sur mon matanga ya que son nom repose en paix, le président Poudre. Après Karakolongo na matanga président Poudre ko zonga nda ko fanda bouquet. Na yoki problème ya liwa ya mon Pierrot. Vraiment nazala ki na ye na veille yango na tournage et puis ko yoka ko zana na veille na tournage et après ko zonga nda ko message à Rokufa Mwana, ça fait mal. Moni, il n'y a pas si mingi, na mutu nyonso ko perdre être trop cher pour na yo. Surtout yo parents ko perdre Mwana, yo tata, maman ko perdre Mwana, na libota ils a passé, ko perdre ndeko nyonso kaka. Oyo bota mina ye, so ko perdre ye, bozala ki na ye, ta la séparation on a qu'est-ce que ça fait. Mais ezaka ka likambo, ay kampiko, courage, ay bango ke nzambe mutape saka. Nzambe mutabotolaka nzambe ayebi le pourquoi abotoli mwana kala ye moko nzambe ye moko ayebi pe ndenge nini akokomble kaka vide wana lisusu donc elo tolobaka yango na pesa likamba liwa liweza mystère moko oyo yonanga muta comprendre za te tambo suni na oloba boy toketika mwana kobaluka nanga na kweka pa na koyi na kufi bato ba okama na filmaki ye tu vois ezelo moko vraiment to kendaka na explication makasi te tant le Cameroun les salami pour remercier Nzambe na o salami laki na yawe Nzambe abiki sanga abongola benjure bénédiction Nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai Nzambe akangola ngai kolonanga. Je suis comme David dans la brousse, Samuel Achenga Mafuta, Atana Zamba, projet Bokisa Makaka na kombo na Yesu. Nalelaki. Bonjour mes chers amis. To monio na matanga ya mwana ya petit frère na yo, basi. Douleur ni besoin nango. En fait, Soro Koufeli un être très cher. Douleur ezalaka makasi na motema. Mais moi yami so mutema batu mingi bamona rangote parce que batama na mutema yangwana elakisa makana bizaleli yango nini ndenge toyeboye toye ko consoler le kinabiso abungisi mwana na ye ya une année et toza ensemble na ye et nzamba lola sunga mutema na ye a consoler le seul qui peut les consoler zaka nzambe. Donc même batamokili ba lobby même nanya ko ikoloba même t'as consolé ma cassipé malamu ezaka nzambe David de moi na ya banda robela et David a kotaki ba jeune ala taki ba sac pour nzamba sa l'intervention ya moi na ye mais Dieu a permis que moi na ya kufa mukolo moi na ya kufa ki batu bakanisa le rôle akokata bilamba soki ndenge nini mais alobaki na nzambe merci parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est un peu ça. Tomoni Namatanga, il y a mon Pierrot, il y a des musiciens chrétiens, il y a des femmes, il y a des notables. C'est-à-dire parce que c'est un artiste, ça va être dans la vie, ko solo lana bandeko na baninga ezakama la mumingi koleka makamunions. Et cela prouve à suffisance que Pierrot a en bonne et due forme non seulement ba comédien, ba musicien et les restes il y a monde donc Aza n'a pas politicien n'a pas musicien totam bolaranzela mongo parce que nous sommes meneurs d'hommes. Non, il y a des personnes dans l'opinion, c'est comme si Pierrot par théâtre dans le gouvernement à Bombanakaï. Vous savez hormis les théâtres on vient de quelque part.
moko aza licencié en moko aza gradué en moko pe aza D6 moko pe aza D4 moko pe lem so atanga te mutu na mutu aza na lolenge na ye ya komene vie na ye soki Pierrot aza na musala muso asalaka na gouvernement on dit gloire à Dieu mutu ayebi yango ayeba ngo pa bombango na mutema comment koloba très haut likambo e batamina c'est pas bien. C'est ça. Il y a mon anabine Zabébongo, il y a Papa Poudre hollandais. Poudre des chasses, président pour Poudre des chasses, paix à son âme. Et c'est un artiste. Je crois, nous sommes censés de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Ndeka to sala kana bandeko nyonso oyo batika biso na sena moi oyo. Donc c'est ça. Merci. Nzambe abikisanga abongola benjure bénédiction Nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai Nzambe akangola ngai olona ngai non, naïe compatir douleur ou une de Bonangai Pierrot Ndombas. On est famille. Moi, Pierrot, Azamon, Nabiso, Azamon, Nangai. Naïe pour Kabola Mawana, famille Ndombas. Vraiment, naïe évité, puisque naïe qui s'en moté place à Bélaki. Ngape nazaki circuit tozaki na matanga ya président Poudre des chasses les appels moko yokota na monela bandeko babandi kokede na tuna boyo mwana Pierrot akufi donc na yebite soki abelaki okoma. Ouais, merci toki adi olobimo matuna ke pour la matanga tant que posa ancien na monde ya art. Bon, pour le moment, le programme n'a pas samedi puisque la bande de Konaï Moussou, oui, qui Azaki fait les conseils à famille, Azaki na bande comme Moussou Bazar de gauche à droite, les temps va zozer là, on va comment, et puis le programme Moko Salama Malamoko quoi, donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde papa l'épée à ouais, puis à lango. Papa Serge Joko, pour comprendre que ma boque va à la bongo. Baby, tu peux m'attendre à quartier, na bientôt se faire comme attendre à mon Pierrot. Ce matin à quartier, nous sommes encore à la place Wana, place Wana kuna, mais si on a eu à place artiste comédien bazar. C'est parce que naïe matanga y a moi en abisso, y a l'équipe abisso, Pierrot Ndombasi, na moi si naïe Clarisse, babungi si moi en avant, c'est un peu ça. Moi non moi qu'on a âge. Une année ou 3 ou 2 mois comme ça. Wow, c'est que moi on a belle qui avait quitté. En fait, Kobelisa Moutou, Batnyoso Balobara Ngote. Donc, ce qui Moutakufi, c'est que il s'est passé une malaise, quelque chose il y a moins de mémoires. C'est un peu ça. Lekinanga makasi penda ya tongo toyebani penda yebi chez biso pena place nazalaka place na koleli ya yebi lekinanga penda ya tongo penza et donc moi nanga pena nda kufi je pose artiste comédien ya kala lingi zo mona ba miomi ezeli kala internet. Il y a Matanga, il y a président de Poudre des chasses, vous avez président de la comédie Autotikabiso. Message les ba murmure ya nini parce que fona ye ba murmure ngo eza ya nini ba ancien na ba obazana ba sali nini bazowelela nini ki bokonzi pré oh là là bokonzi babota makalango c'est ça bokonzi babota makalango bokonzi ba komaka mukonzi te parce que olingo comme mukonzi c'est un état d'esprit babota makalango. D'ailleurs le groupe Sans Souci c'est le groupe cher à feu le maréchal Sans Souci Mokili Mobimba. Vous comprenez? Donc, il faut que et bateau bakoluka bakamba groupe Sans Souci lobby parce qu'on a idéologie il y a vie Sans Souci. Sinon, on laisse tomber. Et
le leadership se sente. Bonjour Yaya. Noko oyo aza leader, noko oyo boye. C'est ça. Et c'est loko baluka ngona makasité. Autant convenable Roya. C'est ça. Merci papa ça, je te dis que l'autre. Merci beaucoup. Non, en fait, au fait, moi na biso, moi na ya collègue na biso, moi na ya ndeko na biso, Pierrot Ndombasi, auta ekotika biso akufaki, yango lelo toye ko rendre ba dernier hommage ya bébé na biso. Tous les longs na Pierrot comme d'habitude, comme tous à la naïe, toujours continuer toujours pour les lanaï longo. Mais comment on est tout le temps la comédie belé boy, moi non parce que la comédie me suit pas pour faire avec tout le monde en habit, éviter ça la déca ou non, en fait, il y a un problème à décanter. Ce qui n'a lobby décanter que le coup, ta coquette l'air à couper là et papa, tous à la bah on va couper là, tu continues toujours ya. Et l'andarapé emploi du temps ya montou, programme ya montou à Anango. Au moni, il y a beaucoup de gens peut-être au baromi mon anatena baroba lalaki, biso to zoiton, la te vimbu la nenge betaki, ndetoye lelo na morgue ya cinquantenaire. Les alaté que problème au décanon. To vivant na décanter, biso nion sa to famille moko, tata biso théâtre, maman na biso théâtre. Yango to lingana na bolingo solo. Merci beaucoup. Ya mika bongo pe mutakala na théâtre. To moni présent na biso pour de les chasses patiki biso. Mais malobano nini po to zo mona moi de keze ke le mabe. Ngana linga koloba beaucoup plus likambo na yebi. On a yebi en tout cas na zo atan ya olobela ngote. Président pour de chasse akufi azonga lisute famille perdre biso pe ba oyaye to perdre et to lela ye kana bomoko. Soki ba de quand eza ndenge yo lobi ngana osenga en tout cas to za ka kamoko poto lela président poudre. Pour azar président ya groupe munene groupe sans souci. J'espère mutu nyon so bungi groupe sans souci te. Et da parmi ba groupe opeza la il kolo makasi papa kei me groupe eza kaka. Ça veut dire mutu atikala ki après papa to lele kara na ba honneur na ye o esenga to lela. En tout cas ba de quand ce sont des futilités inutiles. Pour akufi ozonga ne lisute. Si c'est vrai ça de quand akufi ozonga lisute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba programme ya matanga na yepe. Bon en tout cas ngana zala na déplacement na zala été. On a yo ki balobi sauf imprévu mercredi veillée mortuelle. Jeudi enterrement à on a cinquantenaire on a yoki balobi sauf imprévu programme ekoki ko changer ba marambo ebele wana on a yoka ki na NTPC nde ba pesa ki programme nango mais je ne sais pas ce qui va changer programme biso to yo lela na bébé na biso ba etobota to yebi passe on perdre mwana kutu soki azobela oyebi yo mama to tata nengo okoma sikwa azali sute oyebi passe mama otikana nango ya mwana ko perdre déjà monter d'arab douleur atanga na yo boy so moko azate oyo kaka passe attendez bandeko bazabu même na famille note même na famille ba voisin so yo ki kaba olela ma miso dans eloko esengote et daka eloko mawa merci beaucoup merci wakati morgue awa na ebité olela ndeko no ya quartier ya famille ebité to moni ba comédie boza vraiment ebele non to olela na Pierrot Ndombasi soit c'est qui moi na donc comme ça moi c'est pas facile en fait. Maman mimi mzemi 9 mois et puis moi na bimi azana y affection wana et après du coup moi na koufi donc ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Elle a aucun qui s'envoie et c'est dérangeant là. Yango de tozala pe na bondal kuna mais les longs des arbres kundae yango te ko partager ma elongo na Pierrot. Relation nous allons c'est mon frère. Frère nanga collègue to Joanna et trop à part tournage tout le monde en a capé donc azaya moi ça va bien na baleki nae abine va vendre na bateau donc voilà dans la vie il faut bandeni regarder relation c'est très important au monde qui bat Rwanda yo a tous un problème bat Rwanda wala pona star atiki vraiment bébé aye awa tant vous avez une nouvelle moi ça qui on dit ya moi la Pierrot nouvelle à liwe za la kamabe nouvelle à liwe za la mabe na yo ka kengo et dérangeanga et du coup na benga ki na téléphone il a confirmé ngai ke eza ya solo na équipe wana donc ya loba mingi eza te nzambe mo yebi pourquoi juillet to pesi kanda me merci beaucoup babi process star a umeli pe mona mamba ngoto équipe nouvelle papa la biso de choses ça pe kana morgue 51 awa la programme matango zo mona ndeni par rapport aux autres koto bazolo ba koto bazozo saluer balobaki basalaki bazongisaki to landa ngote donc bito to la président poudre
toyebi ke programme epesama nango tokokunde na kimia nyonso to balobaki bazongaki bazongisaki kuna balaison dit toyoka yango te. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Moi il y a mis ceci ça va m'awater tout le na bato bakolela. Merci beaucoup Danti Linda. Comment on a mort on a presque chaque semaine. Éviter le niveau par nous on a tant béni pour nous vraiment que c'est primi. Ah non ma pièce c'était arrête ça. Toza matanga obi que na kufeli mwana. Mwana ngai donc parce que Piro c'est mon ami, c'est mon frère et moi on a mwana biso et atiki biso. Yango te ko rendre dernier hommage. Voilà. Mais apparemment la comédie vous en a bolingo te mais tout le monde a une presque ba comédie ba star na biso tala na TV belé baza. Bolingo ezali ezaka ndenge mona ba famille ne tozalaka. Famille mususu bazaka pe na ba problème ba ko pe ko potana ba ko pe ko yokana te mais ba na bolingo oyo ya kolinga te moninga na zo passe. Eza nature ya mokili mais kolobaki ba comédie balingana raté ça vraiment logique parce que ça va mélanger tout le monde. Parfois vous êtes comédienne. L'aime sur na bolingo. L'aime sur na bolingo na ndeko na bolingo nanga. Mais l'aime sur ndeko mususu azana bolingo parce que mon côté a un théâtre na âge inani. Ming ezalaka déjà ana âge moko et puis à 10. Cela veut dire avant de jouer un moudram dans l'éducation na ye. De ce qu'on a déjà monté mabe nengo kolela ozalaka nengo. Mais moi je pense que biso doit na bolingo tozana sundiata. C'est mon frère ndeko nanga kati donc tozana bolingo. Tozana na ba frère na ngai, tozana ba kanza tozana sadi bolingo ezali. Koto bolingo ezate bo hotel matin bo kozala c'est voilà. Ouais, c'est la baïbo bolingo ezali mais comment on ndeko ozalaka un moto ebi oyo kira mutu o so mutu wa so ina mutu oyo ena rendre kwani. Tenga ba clique wana na salaka te ngai na biso de jomona ngana mutu be kirite ngana za onaza et puis oyebi na fonctionnera d'habitude okuta na oyebi na fonctionnera ngana mutu be kirite ke be kire un tel ezala neto muno kana ba télévision na meta sun yo na be kiri non 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 kutuka pana be kire ya raté toute famille toye be kire na wala ngote voilà. Quand il a pris star dans l'histoire Kala, programme il y a président pour de chasse. Les années NTPC Zali, famille Pezali, on a programme, on a un programme et ça est définitif. Au moment où on a publié, on a publié en ligne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, merci. Elakina Yahweh, Nzambe yabiki sanga. Abongola benjour bénédiction. Oui, bonjour. Tout le monde a regardé la membre de tout le monde a matanga moi la Piro tous a surpris. La vitamine c'est-à-dire quoi? Et par artiste comédien ne sont pas confirmés. Non. Oh, nous sommes artistes comédiens. C'est pas seulement le deuil. Même Nabaka est belé. On se bat kangiye, on se bat tourner, bazaki déranger, ba botol ba caméra, ba makabunion so ba doit futa na nango, il y a pas sina esengo. Tozala kawana, étant que association, étant que secrétaire général de l'association, lorsque l'un des membres a un problème, to yaka rapidement. C'est pas seulement mutamunene ya muke. Tozaki dernièrement na njili na matanga papa Kokila. Alors, nous avons une activité, il y a dernièrement une étude en tant que Congo, artiste à Koyaki Nanzela. Nous sommes allés là-bas, nous sommes en plein tournage. Hein, pour rien comme ça. Nous étions là pour tous sur la preuve de Misaël. Ce n'est pas seulement l'artiste et la minette, non, l'artiste. Oui, merci. Tant que vous avez une nouvelle à moi, Pierrot, vous faites ça et non, pas si. Pierrot fait partie des artistes comédiens. Donc, c'est comme si Bissot a coupé les moines. Mais dire, et surtout, vous savez, j'espère qu'il y a les bossos. Hein? Ouais. Tu sais comment est-ce que tu as chouchouté et puis qu'on perd, ça fait toujours mal. Donc, on a une nouvelle wana, Nazarina Matanga, président pour de chasse. C'est Omar qui m'a informé. Et puis, il a envoyé un message à Tindelingaï. Donc, j'ai été choqué. Il passe ma casse. Donc, c'est un peu ça. Pourtant, la plus d'oxygène, il y a des mots, il y a des comédiens, il y a des mots. Comment on a
Bamakelele, les ondes par internet, par la télévision, il y a deux groupes sans souci. Les ondes, c'est quoi? On parle de Mwana Pierrot ou non, parce que tout ça matanga Mwana Pierrot. Non, laissez-moi parler d'abord de Mwana. Il y a Pierrot, donc un mot d'abord au couple, hein. C'est Dieu qui a donné, qui avait donné, Nzambe Mutazui. Bazala makasi, Nzambe opesa susu bana, msupe o tuaroya tuwala mapasa. Et nga pesi mapasa ve mapasa. Ah voilà, donc on a écouté un cas bon et un camarade encore, donc c'est ça. Donc d'être fort au nom de l'ANTPC. Pour présenter condoléances Samson à couple Ndombasi. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. À vous autant. Maintenant, vas-y, tu posais quelques questions. Non. La ligne est à l'aise. Non, je suis très à l'aise. Vas-y avec ta question posée. Ouais, la question qu'il y a internet, il y a Bandeko, il y a groupe souci, groupe Nini, sans souci. Il y a Maréchal. C'est que Bazaka Abana Moko. Non, on le vit bien Internet. Les ont dit, c'est difficile tant que secrétaire général n'a commenté sur les ont dit. Voilà, mais ceux qui ont on les appelle, rappel à l'ordre. Hein? Nous devons enterrer pour de chasse. Na Limemia, na Kimia, na Bomoko. Donc là, on les fait déjà un rappel à l'ordre. Donc, Aza vice-président de l'association Mounene pour de chasse. Donc, il faut qu'on ait un honneur dignement, la paix. Hein? Donc, na amour, la paix. Donc, ce que ça on déjà là avant que l'association moi, nous avons une réunion, nous avons un groupe sans souci, nous avons anciens, ensemble, nous avons eu le retard. Les acabas les ont dit. Si on est au solo, au niveau de la famille, comment tout cela déjà, ce qui reste maintenant, c'est les moyens. Nous sommes en train de réunir les moyens. Ce n'est pas que la famille a un moyen, non. C'est pas que non, Azamuto, comme à l'ombre il y a Libota, il faut que les moyens soient réunis pour que dignement na niveau naïe, on a rang naïe. Donc c'est ça, dès que les moyens seront réunis, donc on peut ça programmer. Au moins au sein de l'organisation, il y a déjà une date non provisoire pour la semaine prochaine. Nzambe abikisanga abongola benjure bénédiction Nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai Nzambe akangola ngai kolo na ngai. Je suis comme David dans la brousse, Samuel Achenga mafuta atana zamba projet kokisa makaka na kombo na Yesu. Nalelaki na Yawe Nzambe abikisa ngai. Nalelaki na Yawe Nzambe abikisa ngai. Abongola benjure bénédiction Nzambe akangola ngai. Akokisa bilaka na ngai Nzambe akangola en tout cas, ça passe ici, groupe sans souci, sans Koufa qui présente pour de richesse, à garder un autre lelo. Je me demande, bon, à Koufi, remplaçant ça la caramel, tu vois que père à lobby, Tom me carole comme ça, c'est des mots. Le père est libre à blague, il dit mon temps à moi, mais papa Boutier. Ah, Boutier pour de richesse. Tout ça, il y a une famille. Donc, c'est la carte, tu vois, comme la carte. Pour de richesse, la famille, mais groupe pour de richesse. Le
couple ça a été mais il t'a coupé famille est comme l'obligé moi on va couper tout ça ndeni photo c'est la merci beaucoup comment numéro pour tout le monde pour Stéphie mes condoléances merci tout le monde est vraiment la morgue on a évité relation nous avec on a Pierrot de base bon Pierrot aza collègue nanga na bandina Pierrot et pas Léa donc et pas Léa Pierrot aza le roi ba grand frère ba collègue to banje pas Léa bana mikie na ba Pierrot taka collègue na kufeli mwana pe mwana donc mwana zala lokola elo mo boya cher passe en auto école là Pierrot mais banda na Pierrot pas Léa les relations bozana est-ce que bosola ka bien de bozala ne kala to le ouais to sola bien donc to sola ma bien makasi Pierrot soka moninga tana nzela na ole quand to so na tambola makoso azaki na batu msuna na mutuka okitsa bangwa maetinga ouais taka to za bana mama to sika moko après maman moi mon koko somo boyo kota nde to panzanaki to zaki vraiment na bolungwe palea merci beaucoup mon appelle Stéphine pour tout artiste et comédien oyakala aucune nouvelle ya président pour de l'échasse à Koufou ba programme matanga ezekende bon ba programme matanga ekende bien quand nde basala ba programme matanga en tout cas vraiment ya président pour de ezokende nango bien. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Angaza la mukonzi nini, angaza la musicien nini, donc angaza la pasteur nini to éviter. Ça fait vraiment mal, ça fait tellement mal. Ma condoléance dans la famille. Ba condoléances nanga les plus attristés na famille Ndombasi Mobimba. Na couple na bango na famille ya mama Clarisse Pelokola et puis na ba artiste et comédien nyonso ba oya basi ba bungisi muto alinga ko benga bango tata mwasi biso to bungisi muto anga benga biso papa l'équipe papa Kulutu. Alors tout ça vraiment na douleur makasi. Merci pour la poudre des chasses président poudre. Vous avez fait déjà tout le programme je crois na ndenge ya kilelo eloko ya robomba ezala lisuste. Du jour le jour, les comédiens sont na matanga, les caméras sont na matanga. Le quoi toyeli kolela mwana, je crois Bekisi biso teto le papa na biso o azalaki président un groupe sans souci, o atiki biso ba orphelin. Atiki biso ba orphelin lisusu. Donc nous allons de temps à temps ba programme peso salama et pas baki des droits bateau ba salara ba programme pour ba quitter la biso ba ko salara ba programme et okende nango bien. Merci beaucoup. Merci. To mesani nango mabe mais to comprendre que ça nzela na biso nyoso. To ko kito longola liwa to ko kate donc voilà ils a chemin na biso nyoso. Douleur za makasi parce que wa kufia daki mwana oyo to anda ko kanisa lobby azala munene asali vite akufi na bolenge na bobebe pasi vraiment yangwana moni moto sakoli aboti atiki bana asali famille et passe ezala mais du moins to kanisa na famille atiki par contre notre bébé asali vite hélas maître a souffle de vie et Zanzambe a décidé que azwa mon anae que voulez-vous to le bika gloire à Dieu. Merci. Merci. Bon, on a vraiment mieux placé. On peut ce témoignage. On a parce qu'il a quitté pendant que Maman c'est le gars qui. Mais on a ébi qui malade. Et un jour au Kokaki. Il s'allie que nous avons décidé autrement. Voilà. Kobela oui. Abela qui. Merci beaucoup. Merci. Tu sais que douleur ezaka rapport net boto na ba question bona yo ka malini. Biso jamais o kaka o ya bale boya na feti boye mutu ma fungoli société to komika boya matanga boya kolela. Vraiment eza vraiment bien té. Et ça li passe pour akufi wana aza mwana biso makila vraiment eningani biso tokolobane. Maladie nini bomo? Té. Ngalo mboto omoni problème ezalaka botu na biso makamba
ya ba maladi wana mingi ezalaka l'hôpital oyo akendeki bozwi ta ya kokutana na docteur wana nde akonfirme na mwana na ote mutu moko abelaki boye misusu maladi songo faka neti aza na mwa moke boye soki abeli maladi nini nayebi te biso ozalaki kaka na matanga ya président Poudre tovandi Pierrot abengi biso te mwana atiki biso tovandi bo mpo tozela baya kokotisa mpo akufaki na côté ya non mama ya ndilem te na l'hôpital ya Mama Olive akufa kuna côté ya Kinkole ya na l'hôpital ya Mama Olive tango so abengi tovandi sikoka na matanga tozela ti 23h bokomi tokomi bambouteillage tozela nde tozwi tante ya kotuna Pierrot mwana akufaki nini abelaki tobika mwana biso atiki biso ya condoléances na famille mes condoléances mingi na collègue na biso Pierrot omoni kobungisa mwana eza pasi biso kutu bandeko ya libanda bongo ye moko vraiment papa eza pasi mes condoléances na mutu na Baptiste nyonso mes condoléances na Pierrot na famille pe ya mwasi na ye na souhaiter vraiment merci beaucoup merci beaucoup maman Lina Lomboto balobi ancien du groupe sans souci tomonio président na biso pour azana ndako ya malulu mon programme ya matanga oyo za ancien vraiment programme matanga ya président Poudre programme matanga président Poudre to tatone bon habite so ba confirmer pas to ebe mercredi eza bongo ti mercredi botolo baka semaine ezo banda po ba jour na zo mois 2 jours po mbule déranger na ko mavuma kuna na lie ya matanga te ya ouais maman Lomboto totali partout na internet par-ci par-là ba querelle mama kele les élèves boza deka ancien na ba nouveau wana bato eza na bato ya ka wana so baluka bato sa polémique ya ko wele bembe Poudre akufiti tango yo lungo semer désordre na ebemba muninga bongo ya yo oyebi biso nyonso twana zolo twana mokongo basemende désordre te tolela Poudre po tango baolinga balongola biso ka bana papa sans souci na yebi te baluka biso papa nani po biso lelo tango bino ba journaliste botema botuna biso c'est que tango muto omona malo mboto ayebi taza produit sans souci siko ye muto luka mene ba trouble wana atika ko bimisa mi mwana papa sans souci po biso mère madame ko leka lobi mabe to répondre te na éducation to zana bandako mwana papa sans souci to sa guerre na été muto abatami na simana abima kutana na biso to sa guerre ngalo mboto nazala bongo soki alobi tokenda ta kosamba tokosamba po biso toza kodéclare te toza bana groupe sans souci ekufa te lokola ya yaki na mission pa détruire groupe sans souci toyebi ye déjà atika koutilize bato ye moko abima wana nani wana o bongo nakoloba amiyebi ti nga nakoloba te mpo nafula ye te omoni mutu famille fulaka na ndenge na ye moko ye lokola oninga afulama na matanga Poudre tolingi yango te ye monda abima merci beaucoup babi babengani bino kola banse bokoma te babengani biso ebandeni babengani biso te babengana biso te babanga mpona succès bien nini toza baancien toza bana oyo ya sans souci bango bazali bakoko biso toza bana oyo akufi aza kwa yaya na biso aza kwa président na biso batikaki oyo toyebi ye moko papa lere akufaki atikaki na kati ya groupe sans souci lelo akambi groupe sans souci pendant 13 ans eza Poudre de chasse tobanga babengana so aza na temps obengana biso te babengana mpe matanga te bengananga na fete me na matanga te bango nde balei mpo babando bengana bato esimba te oyo baolukana na baéchoué zéro. Ouais, merci beaucoup. Tomoni Liberté Bobila, bonjour. Oui, bonjour maman. Mes condoléances. Merci. Tomoni on a morgue awa. Relation nous avons na Pierrot. Pierrot, vraiment c'est mon frère de race. Tout seul na ya entreprise moko groupe sans souci. Tozala qui bien na kanda musala, tozala pe toujours bien que longwa na ye, to longwa na comme activité na ye. Mais tozali en famille, tozala toujours à bon terme. Azui likambu ya pasi boye. Na koki jamais ozalanda ko Pierrot la mwana ye moko parce que c'est mon frère de race. Mais les bandits qui boza bandeko oboti na groupe sans souci. Mais groupe sans souci ngo toyo ki boza deka. Yoza na kaya bato balongwa to na kaya bato batikali kuno. Non ngala longwa kala depuis 2 ans yango ya banana longwa. Toza na SOS bana papa. Donc les anciens du groupe sans souci. Mais to sali mutualité na biso.
bancien nyonso baomega kibala na poto bamanda feza bato nyonso badimuzu bato ebelebele donc presque nyonso aleka na groupe sans souci aza les anciens yango wana bolinga bomote kuna groupe sans souci te bomote ku ndeni bomote ku babi bino te bolinga bomote kuna groupe sans souci bokabola de équipe non les anciens du groupe sans souci ils arrêtent depuis kala ils sont pour profiter ils arrêtent depuis kala les anciens du groupe sans souci donc ils ont pour profiter de saliango non merci beaucoup on est arrivé à l'école Pierron Ndombasi yewana kokoma na yango mes condoléances encore artiste na biso Pierron Ndombasi nzambe bema azala na yo courage elakina yawe nzambe abikisanga abongola benjure bénédiction nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai nzambe akangola ngai kolo na ngai. Je suis comme David dans la brousse, Samuel achenga mafuta atana zamba projet kokisa makaka na kombo na Yesu nalelaki na yawe nzambe abikisa ngai nalelaki na yawe nzambe abikisa ngai abongola benjure bénédiction nzambe akangola ngai akokisa bilaka na ngai nzambe akangola ngai kolo na ngai. Yonde loboko simba makasi na ngai na volembu nakati na konyokoma na ngai bato nyonso bana lokuta nazongisa nini na ntina mapambolo na epai na ngai tika na simba kombo na Yesu nde lobiko na bomoi na ngai. Alleluya.